Belle vie. Belle vie. Ok. Ça fait 2 jours dans le Sambela, dans le Tongo, dans Sisi, Nzamba Zoutalisanga, de Kouana. Et le Seigneur me dit, le beau Colambé Zadikouna, ils attendent au Naï dans le Salelaï. Mais à Keba, les ennemis baza pembe naï, baza ko préparer, balouke loko bâtir les poisons. Mais quant à moi maintenant, si on a gardé le message Joana, n'était un décollabiso belle vie. Que likama mo ekomeli après na awa bomoni nzambe kutatalisanga nga ke mekamo boye komeli bato wa lobani ozelaki mabe koma bongo ya koloba c'est ça yango moto ekoloba akeba na entourage nazo senga même aya même une église et c'est quand nazo kamba. Mais le message est passé parce que yo lingi ozala na problème tena nzambe parce que ceux qui mutu ya mutu ana ekiti or ke nzamba ebisaki yo lobité makila na eza na charge na yo. Soki akoluka musali na nzambe ekozala malamu mingi babondela parce que eloko ezali révélé ezalaka lisusu vraiment na effete soki batelemeli yango na prière. Voilà, wana partie première, mais à ne pas négliger. Nzambe sokaza ko avertir parce que il voit les choses à venir. Yo zomona présent mais ya zomona lobby. Donc a eza mise en garde au Seigneur Azo Salaye, ayeba ko contrôler ceinture, ayeba ko bakisa ba prudence pour na ko permettre te eloko elobami et salama. Tous en mesure ya ko soigner plusieurs maladies, loko la prostate, loko la infection urinaire, loko la bandeko bazana problème buccal, munoko solo, mino ezobima makila soko zo brosser, lolemo eza pembe to soignaka yango na ba produits naturels bato bazobe la tension bato bazobe la diabète bato bazana problème ya glaucome tension oculaire na maison chez Cathy par des plantes naturelles solution ezali bande konanga ya mibali o bazana ba problème ya ba sperme o to benga na lingala mataka ezana motilité te ezana concentration te ezana motilité progressive te yaka na maison chez Cathy bino ba bengi bino le pota ya li français ba azospermie ba oligospermie et autres et puis bandeko basi oyo bazana ba problème ya ba règles douloureuses yo ndeko zana problème ya règles élastiques yo zana problème ya règles ya un jour yo oyo zana problème ya ba hormones ovaire matrice comme malili yo oyo sala ka ba fausse couche pamba na maison chez Cathy tozala bakisi oyo koki kosunga yo bandeko oyo pe bazana problème ya rhumatisme nerf sciatique hernie discale na maison chez Cathy kisi ezali et puis bandeko oyo bazana ba problème ya bandeko basi bazana problème ya kobota okota ménopause ba règle ekatana na maison chez Cathy tozala bakisi yo pe olingi yo soigner mabandi suki ebota tozana mwamba papa pona ko remonter ba activité sexuelle tozali na ba pomade ya zéro nduta pona bato bazana banduta ezo déranger bango en tout cas na maison chez Cathy tozana biloko wana miel pur ezali oyoki siko ndenge nini ndenge osali test na est-ce que poison ezali susu esili po bandeko bazolanda biso bayeba. Vraiment, le Baliboso n'a pas mouru des amis. Amen. Nous avons salé apprécié grâce. Nous avons appelé ici grâce, ma casse, la carte. Amen. C'est ma potentialité, ma casse pour la Bosunga. Peuple et ensemble. C'est là il y a différents cas. Il y a des que nous avons la poisson en nous autres. Il y a un certain dimanche, dans quel culte. Le prophète, moi, je suis là, dans la zone. Dans la monnaie, il n'y a pas de téléma. La télémie, oh, c'est la poisson dans nous autres. Poisson dans nous autres. Mais le message, et c'est là qu'il y a plusieurs fois qu'il y a la poisson, mais maintenant il compte dans l'autre. Et puis par la suite, quand on a fait un message, on a dit ok, on a testé la sol. Quand on a test de sol vers 5 h du matin. On a fait test de sol, on a dit que sol, au lieu de planer du colo, il y a vers la maille, sol qui était tinacé. Alors madame n'a pas dit non, on a bandit le traitement, ti na souka. Et là on a pas moli nzambe.
na contrôle ya suka na keli susu pa na sala sous test na sala test boy so indenge kitaki na si so ikomika ko plani likolo amen et puis ba réaction na zako yoka ngai moko amzoto so ka ngoli suite amen vraiment na pamboli nzambe vraiment mama Kati vraiment nzambe apambola yo amen na musala oyo sanango amen en tout cas na sengi na peuple ya nzambe na mokili nyonso oyo bato bazali vraiment ba hésiter te baluka mama Kati vraiment azali kosunga bato na baka ebele na pamboli nzambe vraiment na pamboli nzambe nzambe atondi so lisusu na mayele amen. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus-Christ sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika. Ba tuana pe ba yaki pe ba l'équipe ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambo tout efongwami nasombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom, shalom peuple de Dieu. Nga mama Jeannette. En tout cas na belaki tension makasi na yo kota na YouTube na kota na Ozana pasteur Moïse Abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atali na tension esili bilonyo zanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana na wasai na bomo nanga nazali na problème ya mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé ya koloba te na etango bayekolakisa papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba naye kotémoigne moni na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to apepose nazwaka barégi na baraison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi pe mosala donc yango naye témoigne moni na nzambe ya Ozana asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki déjà awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, c'est Sato Obongo avec Yves Iban, ton secrétaire de faux. Voilà, nous sommes déjà avec Mama Kati Munga, avec elle, tu voyez, pour partager tant de sujets, surtout plus, vous voyez, que Azali Moko Yabaïba Sunga, Bisso, papa, Bisso aussi, maman, Bino aussi, maman, j'allais dire, et voilà, tu en as à Toroso, la ébélé, na Oetalibon au poison. Tout le monde qui m'a Nzambe Michel Koutou alekaki na koloba ete amoni poison et pas y artiste comédienne de Konabiso Belle Vie et puis tant de choses les autres Obama alors l'autre sur la ngombe belé to ba poison suxinango et puis ndenge nini et biki samaka na nzela ya makasa ndenge to lobaka na ndenge ya tradi praticien, voilà, Mama Kati Munga, bonne santé nayo et puis il y a centre de Kitoko, la nation puissante. En tout cas, santé, tout va bien par la grâce de Dieu. Amen. Et centre peso kende mukenza mbazo bakisela moi notoriété, moi crédibilité. Voilà. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Pour na bino batu bokomonanga pour la première fois, comme bonanga maman Kati Munga, nazali naturothérapeute. Nazali ko soigner au moyen de plantes naturelles. Nazali na commune ya Ngaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence carrière Carré Grèce. Kuna na yambaka tout le jour de 6h à 9h30, sauf le samedi et les dimanches. Consultation 15 000 francs congolais pour Naba Oyo Bazana Kishasa, paie $10 pour Naba Oyo Bazali à l'étranger. Deuxième bureau nanga ezabongo na commune ya Kalamu, na quartier Matonge, na avenue Ikelemba numéro A9. Kuna pe nazali koyamba tous les jours de 12h à 14h30. Consultation
15 000 francs congolais pour na bandeko ya Kinshasa pe 10 dollars pour na bandeko bazali à l'étranger. Ba bureau ezotika la polele de 8h à 17h30. Numéro de contact nanga ezali plus 243 82 20 000 12 à la fin. Nasengi Nabino Baye Boza Kolanda Biso, bo s'abonner massivement na chaîne YouTube Nanga Nation Puissante Télévision. Merci Papa Yves. Merci. Maladie ni encore maman Katimunga asungaka biso ba Congolais et puis diaspora plus et surtout na bandeko pe baza libanda et baza ba Congolais te baza bandeko ya ba tobinga ba étranger maman Kati asungaka biso na nini ma maladie. En tout cas, la maison chez Kati, tous en mesure il y a soigner plusieurs maladies. Le la prostate, le la infection urinaire, le la bandeko bazana problème buccal, monoko solo, minwezo bimamakila soko zo brossé, le lait moïsa pembe, to soigner kayango, na ba produit naturel, bandeko bazobe la tension. Bateau bazobe la tension, bateau bazobe la diabète, bateau bazana problème il y a glaucome, tension oculaire. La maison chez Kati par des plantes naturelles, solution ezali. Bande konanga ya mibali o bazana ba problème il y a ba sperme. O to benga na lingala mataka, ezana motilité te, ezana concentration te, ezana motilité progressive te. Yaka na maison chez Kati bino ba bengi bino le pota ya li français ba azospermie ba oligospermie et autres et puis bandeko basi oyo bazana ba problème ya ba règles douloureuses yo ndeko zana problème ya règles élastiques yo zana problème ya règles ya un jour yo oyo zana problème ya ba hormones ovaire matrice c'est comme malili yo oyo sala ka ba fausse couche pamba na maison chez Kati tozala bakisi oyo koki kosunga yo bandeko oyo pe bazana problème ya rhumatisme nerf sciatique hernie discale na maison chez Kati kisi ezali et puis bandeko oyo bazana ba problème ya bandeko basi bazana problème ya kobota okota ménopause ba règle ekatana na maison chez Kati tozala bakisi yo pe olingi yo soigner mabandi suki ebota tozana mwamba papa pona ko remonter activité sexuelle tozali na ba pomade ya zéro nduta pona bato bazana banduta ezo déranger bango en tout cas na maison chez Kati tozana biloko wana miel pur ezali huile de coco ezali kisi pona bato bazo souffrir na ba estomac tozana. Alors bandeko yo bilonge baby na ba tempo ba zika ba dîner na ba tono ya maya moto lokola prophète Nilis est-ce que bandeko na solution ça te pona bango te solution ezwami nazala kina nukomeka kande na bisara binonga nza ba kobai nanga ba être humain o ba sala nga confiance c'est ma famille nazala ki komeka yango na famille na moni na 2-3 personnes vraiment Kouchouana et comme aussi là ils ont vraiment aux à la armée de patience na application wana kaka ya produit wana komona makambo izonga poso izonga bien. Voilà, merci beaucoup maman Kati Munga. Je crois bien que Bolandi comment maman a présenté biso bakisi naye ils sont vraiment ba congolais belé biso mon président lobiko wa je crois bien asima déjà ozomo na décor na biso et vendisa mingi na ba produit oyo sunga biso awa batanga bio ba tetanga et c'est belé hein donc mon papa vraiment oeza base na biso ngwana to vanda wana mamingi mamuke. Alors maman Kati bandeko belé ba sepela ki encore na prédication na yo bandeko ba komela kinga na ba WhatsApp oh ateka ne bien boy message kitoko boy en tout cas nzamba pambola yo. Alors source d'inspiration est-ce que vous avez kaka nzambe yemboko ou bien Evange et Couture vendisa que non soit qui non vendre koto mais ma boy kinda nango boy voilà. Non, évangéliste Miché, c'est vrai que a contribué ma kasi pour na ba ko booster ou ko fungola ba don spirituel au Seigneur atiaka tinanga par rapport ya ba enseignement, ba mise en pratique, ba jeûne, ba prière et ça lipe que aux taille spirituelle. Monto azana taille spirituelle
ezalaka facile ko communiquer na lola apesa yo okoki ozwa thème parce que oza moto ozo réfléchir mais les versets le manière ya komeme la prédication c'est le Saint-Esprit qui dirige. Donc il y a vraiment conducteur là. Voilà. Aza ebenge. Voilà, les coachs et couture, merci beaucoup. Maman, tu vois tout sur la piste là où il y a bon poison. Ton moni, le c'est comme un fléau. Et comme il y a un pousse du poison, na maman te ka kwanga na coin, a du poison, artiste et musicien, comédien, nani poison côté vraiment auparavant tu es pas quand on a piste il y a politicien, bateau bazaba DG, bateau bala mbongo belé. Mais le côté tina bata poto bango za poison ayo lia moi poissonné na Kinshasa famille Mastandeko ateli poison et lelo to moni bandeko vraiment ébélé baza na kati ya fléau wana ya poison. Alors mama kati poison et ya ndenge nini mutako kozwa ndenge nini encore poison est-ce que et ya kapena biloko kolia au sali mélange ya ona oyo de sali que poison pe et ya mais mutu pateli yo. Oui, en tout cas, c'est une question très capitale. Au moment où Batumingi bakanisaka soka azu poison, batieli été. Ba mélange ya biloko mususu pe ka biloko rolia. Au sali mélange ya mabe et comme il y a poison et bomi. To mona ki na carême batindaka ba photo moko ya ba musulman, ba sala ki mélange ya ba fruits soki balia ki ngona nini na maki. Et puis c'est reto bakufa muto atela bangote ezaka biloko ba présenter na table allié o ameli o alé o ezalaki elekana na moment mokote et puis c'est reto wana pe eza poison poison pe ezali ka te batiela ata ba insecticide o to tchaka na bandako ngana yebi voisine moko tozaki ko vanda na eta tozaki kokola azalaki na zemi je crois zemi ezalaki à terme et atie insecticide au monde kaneza o tien insecticide le bimamba moko te ya bimite a obongisa oyo a sala a traîner trop tangu kaka zo bima à perdre connaissance makile comme bima na zo bakene hôpital moi na kufi mais par la chance yé abiki mais zemi comme qui a terme moi na kufi donc ata insecticide eza poison. Le poison ezakate faut batiela ya kotie la pezali oyo ke muto akanela yo atieli yo nelo kwa kolia muto akanela yo atieli yo nelo kwa komela atieli yo na poignet apompeli yo ngona split tango yo kofungola o respirer ngona pièce moko et comme poison non oui akoko chape na poitrine o koti pe na ndako acclimatiser lenda ya pakoli ona muto alibele yo omeli ye asokoli à transpirer te donc etikali ayo skozo tuna ngana ye tozala ki tolia kite na simba ki poignet te ye kutu mutasi mais achaki yango na libeli papa Cicéron en tout cas il faut faire très attention au voyez ba pendenge nini yango pe question mais ndeko mo epsa kinga abi nyamo yo jeko ou sélégué au jeko aza pozo pe makasi ye pipini asala ngo plus na basani ya pembe na biloko ni surtout da pembe na biloko kolia ayo pe osala ne pipi na ye na assiette moko yo te biloko kolia et puis rose poison c'est vrai ça wala baki eza poison ata j'ai côté moni ata musele kete o atambola na ndako wana azaka transparent parce yo na j'ai côté ah oui yo na mona o multicolore wana te wala la loi caméléon la j'ai copena yo wana ye kutata subite posona e kaka soki kwei na biloko OK yango il faut kozala na habitude na ndako kokouvraka basani kokouvraka biloko akolia moni bana bazala na ba imprudence bosombisaki aloso batoki kaka batiki yango ka polele museke ta koki orata kwei wana tango bolia yango ememi liwa. Donc il faut vraiment ba prudence et belé yango moni la plupart de brosses à dents et comment au sombi brosse et ça na mo caption mo le quoi ya bic pour protéger voilà voilà pour protéger yo comment ça na protection au moins là c'est sûr autobola moulangité oui mais la brosse musu c'est ça na ba couvercle au tietie pour protéger les enfants ba kopo biloko il faut ezala ya koku ki sande biso to ba na lingala
nayebi te so na monoko ngumba boye donc voilà donc epa na biso bangala batekwata to bakokukisa donc olio tia sani na boye otiango na boye donc ata na armoire biloko ezalaka ya boye po akoki oleka likolo mais bino bolia na face wana mosusu c'est aussi une sorte ya protection. Voilà. Mais la source il y a poison ezalaka en fait ni jalousie motema mabe ndeko amoni punishment ndeko na ye asepeliti to yebanana source yango ezalaka kaka po ameka soki poison ezosala ou bien comment explique non source eza ya komeka te komeka okoki omeka na bapuku okoki omeka na banyama baza bankiki yo okoki omeka poison na moto azotambola azopema mais bato mosusu basalaka bongo ayebi ke ye mo abikisa bato na poison aka ablesi bato ba poison pour que aya osoigne nde baye wana te soki bazongi epa na ote soki bazongi epa na ote sikoyo non soki moto asali bongo eza kaka motema mabe ndenge ezalaka na organisation mondiale batieli bino virus epesi panique ale bango mo baye su na vaccin mpona kosoigne virus wana c'est possible soki ezosalama na moderne donc na traditionnel mpe je suis sûr ke esalamaka na bato bayebi nzambe te mais neti ngai j'ai pas besoin nazana besoin te ya otiela motu kisi mpona après azonga simte conscience na ngai oza tranquille te malamu batiela au côté mosusu yaka nango ndenge na soigner ça c'est bien alors ndeko koyeba ndenge aza na poison et puis septembre nini akoki ko retrouver kati ya nzoto na ye to pe pas ndeko azali na ye ensemble. Oui, pona koyeba muto aza na poison ba symptômes eza mo ebele mais ba symptômes wana et se présentaka na tout le monde te parce que mutu na mutu aza na organisme na ye mutu na mutu aza na ba anticorps na ye eloko mosusu anticorps na ngai ko supporter ya yo ko supporter te soit réaction o ko sala pa nanga et pas non sala bon te mais na ko énumérer quand même quelques-uns na poison mutu ayoka ka ba vertige okoki pe koma ko perdre connaissance pamba et même ka perte de mémoire mutu pasi oyo ozo koko supporter te intense oui mutu pasi intense ba mutu oyo okoko supporter te ozo mela ngo kisi me ekita te insomnie ya kosakana te ozo mona pe ba nerf telemi miso comme rouge mais ozo kokolala te à part ça oko remarquer vision et comme flou ezate que mo ekomi moko esala pena déséquilibre ko soki okoki ko se ressaisir te okoyi pe à part ça ozo yoka reproduction ya salive ezate munoko eza ya kokauka so ezate donc ozo kapenza ke ezo simba te sèche na gorge pe awa ozo kalokola eloko evandi ozaka na tendance ya tia et puis bakosukosu moko tout sèche eza kosukosu ya makasi te te ya moko wana mais esila te en dehors de ça ba fièvre ya ba 40 ba 39 ba 40 omelikisika siko ekitika muke ezongi lisusu omelikisika siko ekitika muke ezongi lisusu okomi koyoka tolo ezosala opasi ozoyoka bapandi ezosala opasi bapandi na tolo ezalaka soki poison komi déjà un niveau ya kotoucher ba organe wana okomi koyoka siko pema ekomi mukuse ozoyoka étouffement poison esalaka étouffement ozoyoka pema on dirait linge kata on dirait eza suffisante okomi oyoka libumu pasi mais cette fois là soki okei encore plus loin tango oza koéternuer omona biloko moko ya mwindu ebimi voilà mususu pe omona batache ya makila soko kosoli pe bwaki crachat omoni crachat wana esangani na makila le plus fort encore soko komo sala kosanza makila wana siko ezalaka esi toucher pancréas esi toucher estomac esi etoboli ba poumon
nde omona moto akomi siko kosanza makila yango wana kozela okoma na niveau wana te parce que wana ekomaka difficile à récupérer et kozela te okoma kosumba makila wana pe ezalaka difficile à récupérer mais ceux qui ont présenté déjà quelques signes on atangi déséquilibre fatigue générale mutu pasi la fièvre ezokita et pour clore le tout okoki pe kosala test yo moko na ndako ozwi verre na yo otie mai obwaki soyi na kati ya verre wana soki oza na ona poison te soyi ekoplane kaka likolo ekokita te mais soki omoni soyi eplane likolo e babulbulu wana ebandi kosila mais baglaire ezokita na se ça veut dire que poison ezali mais poison nyonso te epesaka indice wana mususu mpe oza nango osali bongo mpo omoni eloko te mususu mpe obwaki soyi na likasa ozeli likasa eziki te me ezali bapoison mosusu ezalaka agressive batieli yo neti lelo na ntongo ba 12h 13h oza te mosusu mpe okoremarke tache moko ya noir ebimi yo na nzoto koki obima yo na panzi na makolo na loboko mais mingi ezikisaka bakude ezikisi yo na bakude ezikisi yo na bagenou ezikisi yo na bacheville wana pe eza basigne ya poison oziki te otutani te momoni ka tache mwa monene ebimi yo to ebimi yo na cuisse eza basigne ya mais non lobi ya kosala test il faut nini ndeko sa test wana est-ce que ça n'a pourquoi ou to lia bien comment? Non, c'est mieux, le plus sûr, c'est les matins. Les matins, on brossait. Pour ceux qui ont un soya normal, neto la ka, monokoza au kangamati, tongo boki soy, glaire et rokita. Mais ceux qui ont brossé, après au sali test non sans que li a sans que me la maille wanande okozwa résultat ya bien au lieu salango de très tôt matin déjà le fait que kangi monoko butu mobimbati tongo glaire et kokita mais c'est mieux au brosser après au sali test voilà na ba septembre nous sotangeli biso est-ce que zali par rapport à poison retardé ou bien poison est un peu rapide ndeto kuta bilembo mususu pe ya rapide mutu alieka mama ndio sanja makila wa rapide yango wana ezaka se bo tarder kaka mutu akei siko se bo remarquer bongo la première des choses bo pesi miliki belé miliki ya mai au pesi o Nestlé te miliki ya mai pe alba lait sans sucre voilà au pesi yango ameli pona nini yango e retardaka progression ya poison ce qui est qui na vitesse ya 100 et réduire en 40 et ça nango mais ils a réduite ce qui peut yango ezate bo melisi et miel peut et ça a les mêmes effets ce qui peut miel ezate bo melisi mafuta mbila mafuta mbila peut et ça a le même effet les temps que beaucoup en hôpital. OK. Alors na ka ya ndeko za na poison retardé Mama Kati solution za la nini pona ndeko wana abika waza na Congo waza Libanda solution ezali naza na traitement na benga kayango PS récomposition parce que ezaka kana partie oyo ezo boma poison et puis na partie oyo ezo récomposer ba cellule parce que poison tango ekotaka eyaka ko s'attaquer na ba cellule ya nzoto eyaka ko boma ba anticorps eyaka ko bebisa ba organes vitaux siko ba organe wana soki ezui ba lésion tango yo bomi poison ba lésion en etikali soki o sali récomposition te ando présenter ka ba même signe onatanga au kama nga basi ba soigner nga na poison mais ndenge nini na zo yo kakaka ba biloko parce que ba lésion au poison esalaki bo soigner yango te nga siko so na pesi au traitement ya poison après na soigner ba lésion wana na pesi au récomposition yango na benga yango PS récomposition PS partie ya koboma kobimisa toxine récomposition pour na ko soigner ba lésion wana lésion de nini ba lésion eza lokola estomac ezitache eziki le poison ezozikisa eza lokola javel otie na bilanga ezozikisa nga siko na kisi na nga na opesa esa lokola pansement ezolongola brûlure wana au fur et à mesure pona ko
pesa poso ya sika siko soki basoigne yango bongo te akozalaka na basigne wana obanda okonda kaka ekondisaka pe ekondisaka parce que appétit ekozala te odorat ekosila yo goût pe ekosila yo bongo traitement ekozwa mikolo boni ezo dépendre na quand est-ce que au découvrir poison yango yango moninga la plupart na senga bato bakende hôpital moderne mais quand ya papa oyo pasteur o nazo pesa au témoignage yé akendaki hôpital moderne te au fait azwaki déjà message moni kaka ndenge ba serviteur de Dieu ba le kaka na moni poison na vie ya kingani bazo luka en tout cas il faut que ça la très attention Bible ezoloba les choses cachées sont révélées de Dieu. Nzambende a révélé la chose cachée. Pasteur wana, pasteur Camille, azaki na problème ya poison, azoyo kaba symptômes mais azaki déjà averti plusieurs fois na ba message que keba na poison mais apprêter en attention te oyo kango pe na témoignage na. Mais nini sko e salami poison ese continent. Yé pas zo yoka ba malaise wana soka yoki mo fièvre ameli bicap soka yoki mo malaise ameli boye depuis na ezaka net mo ba malaria net mo ba nini or ce n'était pas ça tango ba eko kende prière bazaki soki na séminaire soki nini prophète wana a télémission abi papa yo za na poison na nzoto sikoyo na ndenge azbandozo message ya avertissement na ndenge azoyoka na ndenge ba pointer tant ba bimi na prière mbala mo bazongi ndako aiko sala test asali test amoni ke glaire et belé pende kitina si ya ver nde aiko benga ngai mama katitala na sala ki benga bite yaka na sali si elisusu ngamoko na moni susu glaire nde ayebisinga ba symptômes na eko pesa ekisi siko izo dépendre na temps oyo yozui ya ko garder ba malaise wana mais na hôpital moderne ba oyebisa que toxine ekoti na njoto na yo ça fait plus ou moins 2 semaines ou plus ou moins 1 mois parce que poison efandi wana te po esepelisa yo ezo bebisa biloko maleme mususu pe omona bato musu batela bango poison papa Yves bateli poison et provoquer maman problème à barin et s'attaquer maman na barin a commis muto ya ba dialyse ba dialyse nyo sont toutes ezaka maladie ya rein poison pe et bébé ça barin ça c'est bien alors wana na mosolo moke loko ezali biloko bokoko po kongola yebi ke bakisi ya mama Kati ermo ki na Équateur mo ki kote na sope na mai ndombe ukati mwa likasa oye na mwa motambo ya mwa malamu mama ozosunga pe ba congolais au moni eloko batu ba comprendre raté la plupart des personnes qui c'est beaucoup cher boy au moni c'est na kendara ba Équateur na kendara raté pour le plaisir parce que babiloko to bande ko buka biso na matadi kibala na banini bino mo bo mona nde bazambe sila nyonso koma ba immeuble nyonso koma bazandu nyonso ko ba nzete penza na Kishasa exact pona kokende Équateur wana na umela te na ozwa avion yo yebi prix ya CAA nazui avion na futi séjour nanga et puis au kota na zamba ya batu pamba te oyebi ba réalité ba chef coutumier il faut que moni chef coutumier tozana ba droit auto kenda ko pesa o pesi po ya pesa batu ba accompagner yo au kota obima oyebi combien ba kota ba zamba ba bimate otuna nani ba oyebisa nani bakokelo ba bête féroce palier bango bazaza na ba biloko na bango esala ka bon ata boza na forêt dangereux mais bango ba yebi ndenge basala ka bazana ba biloko mo ba obwaka bwaka pona ko boma solo ya moto parce que banyama wana bayokaka solo bango siko babwaka babiloko apo eboma solo moyen a ciblé bino ezate batu wana pe opesa bango mwa musolo po baoke kotika opamba te so pe opesi bango te eloko oyo za nango besoin bango bapesi yo nzete mususu ozomona eza ba risque biloko wana nyonso c'est des frais tango na royana leka na émission na yo na kofuta loyer place na osalela tous les deux côtés nazofuta ba travailleurs nazofuta sikoto ngiyolo ba te ezana ngoka elekwa bokoko mwa mbongo mukeka symbole non ça on ndeni na futa bato wana ndeni toutes les charges on attend voilà toutes les charges on attend ils ont dépendre na mbongo
donc il faut pas pesa ngambongo pour ngai na koka ko couvrir ba charge na nga pour na continuer musala banana le kana ba émission à papa Yves na senga gouvernement sunga biso parce que na ngaki kozala égoïste te ba sunga ka ngai te toza ebele mais ils ont dépendre na choix na bango et puis na ba critères au bango ba pesa na tikala kozwa ata 50 francs ya rojité. Ce qui est peut-être tous en soutien au gouvernement, c'est bien beau. Oui, que naza déjà na matériel, naza déjà na boyer, naza nesikalanga, wana ba ki sipe boromona et qui type prix. Mais non ça là avec de moyens de bord, avec de propres efforts. Je ne peux pas, j'ai vu de ça donc je travaille là. Voilà, en tout cas, je pense que pour comprendre, dingue maman lobby, et ça on a pris mon groupe bien caca. Attendez la lobby boy sokoye beaucoup solo là. C'est une servante de l'Éternel à la Moussa Nzambé à comprendre le pena oyo ya nango pour que asunga yo na maladie aux nango. En tout cas, je crois bien bande ko bolandi biso pour comprendre. Au moni papa oya utu ko bima. Troisième âge. Aza indigent. Indigent ba pesa ka ki si ofele. Yo moko moni ki abimina ala kisi pena ba papier na ye autamana nzete azana mikanda na ye l'état zo reconnaître comme indigent akokite aya kosenga service et pas na yo yo pesa été l'état au poursuivre yo tous ces charges là ezaka couvert na ba frais mais naza obligé à kopesa ye na pesi traitement na ye asimdela ke non zama pambola. Amen. Suivant une image témoignage à Pasteur Camille. Pasteur Camille Ingwala. Voilà, c'est parti. Puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ah nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, dépôt nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibinombote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32. Bonjour papa Camille. Bonjour maman Cathy Munga. Na lingaki nazwa témoignage na yo au sujet ya traitement autosalaki ya makambo etali poison to bandaki traitement na biso na début ya mois et sikoyo après traitement ndenge ozwi pona makambo etali poison oyoki sikoyo ndenge nini ndenge osali test na est-ce que poison eza lisusu
esili po bandeko bazolanda biso bayeba. Vraiment eloko ya liboso na pamboli nzambe. Amen. Nzambe asali ete apesi yo grâce. Nzambe atondisi grâce makasi na kati na yo. Amen. Bapotentialité makasi mpona kosunga peuple ya nzambe na nzela ya badifférent cas. nayebaki te ke ngai moko na poison na nzoto ezalaki un certain dimanche nakei culte prophète moko ayebisingaki no ntango amoni batelema batelemi oza na poison na nzoto naye bamessage ezalaki kolobama plusieurs fois ke nakeba na poison mais natenaki compte nango te et puis par la suite ntango bapesi nga message wana nabi ok lokola test nango ezalaka soi tikala mekana nasala na test ya soi vers 5 heures du matin nasali mpe test ya soi namoni ke soi olie eplane likolo ya verre ya mai soi ekititi na se alors madame nanga bino nabandi batraitement ti na suka eloko napamboli nzambe na contrôle ya suka nakei lisusu mpo nasala lisusu test nasala test boye soi ndenge ekitaki na se soi ekomi kaka koplani likolo amen epuis baréaction naza koyoka ngai moko na nzoto nazoyoka yango lisusu te amen vraiment napamboli nzambe vraiment mama kati vraiment nzambe apambola yo amen na mosala oyo oza nango amen en tout cas nasengi na peuple ya nzambe na mokili nyonso oyo bato bazali vraiment ba hésité te baluka mama kati vraiment azali kosunga bato na baka ebele napamboli nzambe vraiment napamboli nzambe nzambe atondi so lisusu na mayele amen atondi lisusu na mayele atondi so mayele me ngai nayebi ete obanda yo obandi mosala oyo Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Je crois bien Bolandi témoignage à Papa Nabiso, Moussa Nzambe, Émile, Oyo Abiki na poison, Oyo Maman Nabiso, Kati Munga, la nation puissante, Abiki Siye na poison, Oyo Azoki pendant longtemps, Nanzela Moussa Linaye, Azulo Biko. Tout ça, Maman Kati Awa. Maman Kati, Pasteur Azulo Biko. Est-ce que Akoya te lobby sous ce pour réclamer tala septembre boyna trouver encore dans d'autres nanga nenga zulo bikwa te akoki koya te à moins que alandela kisi ndenge na pesite OK en tout cas na pesa kisi na ngai na sala kango vraiment avec beaucoup de concentration beaucoup de volonté et par là na tiaka makila Jésus-Christ na bakisi nanga yango moni la plupart ya bato bayaka awa bazoka lobiko soki pasteur andimi ko salela nga vidéo alobi parce que monde pastoral baza ba victime ya makambo ebele donc surtout na o etali poison yango andima ki salela nga vidéo pour motiver pe ba pasteur oyo bazana ba problème to azoka déjà poison ba soignaka ye mais amona ka biloko wana esalamaka ayebake ba pesa ki récomposition te donc awa non seulement tozo boma effet à poison tozo pesa pena récomposition. En tout cas merci à toi pasteur Camille Ingwala pour na témoignage na yo vraiment j'espère que eko édifier peuple de Dieu et puis bande nyonso bazana difficulté soit azoye bate akende wapi nani fois salisaye bo benginga na plus 243 82 20 12 à la fin, soit vous s'abonner massivement à la Nation Puissante Télévision. Voilà. Nakaya Ndekona Bisso, comédienne, belle vie, tout le monde l'homme de Dieu et évangéliste Michel Kouchou. Alors, à tout le monde poison liboso nae par rapport à Ndeko baza pembeni nae. N'habitez yo analyser mon nini na message Moussa Nzamba pesi pour la comédienne belle vie. En tout cas, au moni bato ebele balobaka bino ba pasteur c'est bon moni ba message à bato poni bobenga bango mote boyebisa bango en privé poni bobenga bango mote boluka bango au moni bango baza ba homme public ayebite
oyo azoya pembeni nanga aoya pona nini. Alors pona kosala garde-fou, la plupart bayambaka te ba numéro oyo bayebite. Na monde pastoral pe ba pasteur ya ba escroc bazali. Ba pasteur ba mankiona bazali. Ba pasteur pe ba yakaka pona ko estorker mutu mbongo bazali. Donc oyebi position na été soka sia kutana na bango, soki sia sala boy oyebite. Mais le message est passé parce que yo lingi ozala na problème tena nzambe. Parce que soki mutu ya mutu ana ekiti. Or que nzamba ebisaki yo lobite makila na eza na charge na yo. Alors la plupart ya batu balobaka pour se décharger média eza voix moko oyo message kokyo komela mutu bokutana to bokutana te message kokoma. Peut-être c'est indiscret, oui, mais ezalaki moyen oyo il fallait commissaire message. Netingai artiste na biso Belvi na ebieka na TV. Na ebi na boité na mona été na mona kaeka na TV dans ce koluka na ebi place na obandela koluka été et puis tant koluka baza peut-être na bato ba sécurité moi protocole moi nini c'est un peu compliqué. Je pense que l'essentiel est là qui message ce qui a koluka musali na nzambe et koza malamu mingi ba bondela parce que eloko ezali révélé ezala kalisusu vraiment na effecté ce qui batelemeli yango na prière. Voilà wana partie première, mais à ne pas négliger parce que mon pasteur dans témoignage na lobby ba yebisa qui est plusieurs fois mais il n'a pas fait attention. Nzambe sokaza ko avertir parce que il voit les choses à venir. Yo zo mona présent mais ya zo mona lobby. Donc a eza mise en garde au Seigneur azo salaye ayeba ko contrôler ceinture ayeba ko bakisa ba prudence pour na ko permettre te eloko elobami et salama. Voilà. Mais c'est une maman gentille. Elle est vendre na batu, à solola na batu, elle très bien même na ba journaliste. Alors pourquoi makamango ya kaka pa ya batu bazala malamu na batu? Ba o bazala mama be na batu mona beblo ko ngo izala vraiment na bango. En fait izala nini? Mais preuve kaka nzamba le kisala mutu pe comme. Te misusu eza ba preuve nzamba ole kisa onenga le kisa job alingi monene na e monana. Mususu pe eza dû na jalousie. Omoni bato ebele ba supportaka ascension ya baninga te. Mutu alingi toza neka niveau moko. So yo komo bimaka na tongo zonga pourquoi akomi ye banda comme azwa mwa musala wana akoma lufundu aluka bato te. Mais oyebi musala ni na osala te. Ezo zonga tellement temps, je rentre le soir fatigué, nazonga nalia nalala na kipe bana na kipe mobali, ça te prend du temps mon abouté koki au lembi au lali. Mais il y a d'autres personnes qui ne supportent pas ça. Aba yezela mkono zoaye mkono mona. Donc batu ba comment na ba jalousie moko boy ata yebi ke yete muto remplacer wana. Mais yo longwa kaka. Autambola bien na satne. Autambola la occasion kaka ba basi mingi ba komo tambola ba seringue. Azana ngo déjà na seringue na minute otanga tanga opesa obizo na si a pomper à côté ici au monité au sutuka yende muto asali yango. Donc il faut vraiment beaucoup de prudence et un message à ne pas négliger. Peut-être au monde on m'a bé pour la nuit bien on a TV mais il faut talaper au monde là yo wapi aux Zaraka wapi est-ce que bateau solo ga biso pe tonga to luka ete ngato mona na nzela nanga bon, il y a directeur d'info. Nandela, non, vraiment, c'est possible. Mais peut-être, à mon acquis, moyen, à comment elle a été, on va passer là qui est message. Voilà, merci, Maman Cathy. Je crois bien, Mme Bolandi. Comment Maman Cathy a sololi na biswawa. Et puis, Ndeko Bellevue, je crois bien. Message, ils ont déjà passé. Ben, Yomo Kopé, Salapé, Nanou, examen de conscience. En fait, Benzilo Tambolaka, Banani, Bata Pembe Nayo, Nani, on a rappelé moi, courant, ça a bien été. Talapé, Moutoni, Niozo, sa confiance. Alors, surtout, Zala et Kenge, comme disent les Quinois, Zala et Kenge fait l'homme. Et ça, là, Zala paie toujours na élévation, ou quand on a gardé pour Nayo, Kenda, toujours du bosso. Maman Cathy, comme une souka. Numéro de téléphone, Moté, et puis programme, il y a Ndenge, Oyamaka, Bandeko, on a Kati, il y a Centre, Nabisokito, qu'on a une nation puissante, et puis le Sambo Nasuka, pour la Bandeko, Barozoba, Kisina Bango, Nzambe, Abikisa Bango, Nakombo, Jésus Christ. Amen. Amen. Abikisi au micro.
mbote mingi na bandeko nyonso o bozalaki ebele ya kolanda biso nasengi na bino kaka bosabone massivement na chaîne YouTube nanga na kombo ya Nation Puissante Télévision. Numéro de contact nanga ezali plus 243 82 20 000 12 à la fin. Nazali disponible tout le jour nangaliema na Maïndombe numéro 99, quartier Kinsuka Pêcheur, Nayambaka de 6h à 9h30. Consultation ezana 15 000 francs congolais pour Nabandeko Bazali Nabiso na RDC et puis $10 pour Nabandeko Oyo Bazali na Libanda. Nazali disponible tous les jours sauf le samedi et les dimanches. Deuxième bureau ezali na commune ya Kalamu na quartier Matonge na avenue Ikelemba numéro A9. Kuna nazako yamba de 12h à 14h30. Et Babiro Nabiso Ezotika la Polele de 8h à 17h juste. Numéro de contact plus 243 82 20 000 12 à la fin. Abonnez-vous nombreux na Nation Puissante Télévision. Penapesi merci na évangéliste Miché Ekouchou pour na apport na yo na musala nanga. Merci na bakobai humain, famille Munga, famille Mukoka, famille Sengambo, famille Molengo, famille Botali, famille Indiki, famille Mamoa, bino bosalanga confiance aveugle qui s'y bimakate sans passer par vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci à mes amis Cursus Honorum d'Elizipa pour na ba vulgarisation au bosala kana musala nanga. Merci na ba consommateur ya Nation ya Maison Chekati pe merci na ba abonné ya Nation Puissante. Merci bo continuer kotinda ba témoignage na bino soki kolo Yesu azongite nde tomona nimbala ya sima. Bye bye.